Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesana kokutana biso na bino esengo eza mingi te mikolo oyo nyonso tu parce que makambo ezoyeka na mboka na biso Congo ezosenga mobilisation totale yango moye topesaka bino esengo mingi ezali te mais nayebi ke bandeko bazolanda biso bipai na Angola na États-Unis na Europe na baafrike du Sud na baafrike mpe ya ngele bakolanda biso bipai mais nakosenga na bino comme na tango oba bengaka mobilisation générale na bolingo na bamoko na lisanga nde tokotombwama na tango oyo tozana besoin ya opposition te tozana besoin ya majorité te tozana besoin ya batu ya société civile te tozana besoin ya ba congolais bato balingi mboka na biso Congo totelema tosangana lokola moto moko po mungunia azala libanda ya mboka Congo tofandi awa na plateau na biso nde tolobaka air nyonso tu tozali awa sponsor azala kati tobundaka bitumba oyo biso moko tozotelemela bangunia bazobunda mpo na mboka oyo Congo sans couleur politique même partenance moko te ya gouvernement oyo ayaka awa tiaka misolo na ye po biso oloba azali te soki ye moko ndeko lezer alobi te asali te moto mpe akosala mpo na biso azali te alors bolingaka botikaka biso regere mingi te botikaka biso oza libre de bainformation na biso tozala casquette politique te tozobunda koyo bacongolais mpo na mboka na biso Congo bakonzi ya mboka bozolanda biso bokumesi ya commune ya Gombe ozolanda biso na minute oyo information ife ekomela yo directement zone na yo eza toujours visité commune ya Gombe bakonzi ya mboka surveiller fleuve ndenge Herman misa banda koloba surveiller et comme isko réalité théâtre eza susu te ndoto elati ndoto surveiller bien fleuve na biso tozala confiance na moto te makambo zo na est du pays o bazolo baketi le 20 boyoki message o ti le 20 Kisasa ekoningana ti le 20 Kisasa ezala touché alors to sena bato baza censé ya sécuriser Congo ya sécuriser Kisasa surveiller fleuve na biso bino pe bayimboka ba Kongomani bazolanda ngai mouvement nyonso komona na quartier na yo na avenue na yo na commune na yo kende mbango na la police au signaler tango ekoki congolais nyonso il faut azala agent ya renseignement ya mboka na ye nazosenga bino tu bazolanda ngai oyo eza message ya un patriote vigilant azosolola na bino boyeba ke mboka na biso Congo ezali menacé na baplan nyonso tu ya kindoki économique politique religieux nyonso eza menacé alors il faut biso nyonso tosangana na bandoki na bisimbi bachef coutumier bapaster basango oyo bacongolais il faut tosangana totelema mpo na mboka na biso Congo mondele moko ekende te mikolo euti koleka na yambaki ndeko moko na plateau na biso maître de l'art tosololaki na ye namoni bacongolais babengi balobi te ndeko alekaki na plateau na yo wi oyambaki ye bosololaki me masolo mosusu oyo etali déficit financière mbongo tosololaki amo tosololaki amo likolo moke blocage financier traitement traitement spécial ndenge nini traitement epesamaka ndenge alobaki traitement epesamaka na musika est-ce que epesamaka na décence epesamaka physiquement apo ekoma spirituel to ndenge nini masolo tokosola masolo oyo etali bongo bato oyo balalaka balota bamari de nuit yo mobali oloti ozana mwasi pembeni na yo yo mpe mwasi olali ozolota ozana mobali pembeni na yo tokosola masolo bandeko oyo basi bakimaka bango tokosola mpe masolo ya bandeko oyo mibali bakimaka bango yango maître Adelar aye lisusu kozoka mpona mokolo malelo ambeka koexplike bino mwa moke bopartage bandeko na ngai nayebisaki bino ke Congo tozaka na barrage ya inga te tozaka na bikiko basuki to ya bapende pe te richesse mpe mosusu ya spiritualité ezali na mboka o Congo
alors bolanda na bokebi nyonso tout to me ko partager nini oya sika ayenango mokolo ya lelo Maître de la mbote. Mbote papa journaliste, mbote aussi na bakongomani banso, mbote aussi na bande konebso nyonso bali bande ya mboka, mbote aussi na ba SFRDC na biso bako bunda pona ekolo na niveau ya este, nzambe bakoko aza na bino toko bunda mana musuni mekansi na molimo bakolonga biso te. Nazo longona lisusu ya ko se présenter liboso ya tando inene ya chaîne na biso munene tokomi wapi ezalinga ye le grand maître spirituel, le grand maître Adelare. Azali moko ya ba recherche spirituelle ozana ba connaissance ya molimo ya on est ko transmettre message spirituel pa na bino malobeza ya papa journaliste ngana kozoma koki ya kopesa kaka toujours ba réponse pona bandeko e banso na mikakata na molimo ko tungisa bino lingi nini boko procéder pe lingi nini oyo boko zula longonia na kombo ya bankulu mudina bankulu bakama vono wena vana nsango kwa bantu ba bonso no bena wa vilangada mudina bantu bavutoka munzila ndongo ya munzila nkemu ya setu diatila mudina bankulu bakama vo sususiata ntiata daka mukimpeve ye mukinsoni matondo. Okay, matondo mingi mikolo uti koleka tosolola ki makambo ya kutu wazola kodia blocage spirituel otosolola ki na émission uti koleka omekana ko expliquer biso muke ezaki basé na nini boto kota na bit ya émission ya mokolo malelo mekana ko tesa likolo. Bon, précisément, côté en Kodia, na lobaki yango mingi parce que bande ko na biso mingi ya ba indo pe ya ba congolais pe ya ba africain bazaka ya kobunga nzela a par rapport que ozana souffrance na kati ya libota na ozana souffrance na kati ya foyer na yo mais o éviter que pouvoir moko bozala ki nango soit ba ibele bazala pe ba ignorant aje baté que na grâce ya descendance spirituelle na bango te na grâce ya kinkulu na bango na grâce ya pouvoir ancestral na bango akozolobiko comme bato bazala ka ya kobunga nzela ya ono bakile bande l'émission non bato ibele bazali ya kobunga nzela ya ono biki non bantu mingi bena ba vilangana ya ono nina zongi sabato na kati ki ya ba famille na bino na kati ya ba pouvoir auto zali nango biso ba africain biso ba congolais ozana capacité aussi ko sunga na grâce ya richesse ya ancestral ya Nkodia parce que belé batuna ki mingi na kati ya émission qui nos maîtres de là tozali ko banga mingi ko ya ko embrasser ko recevoir Nkodia bande ko na ngai banso ozana bosenga ya ko recevoir richesse ya Nkodia na mino ya libota Nkodia libota esenga ka makila te mais Nkodia esenga ka toujours rituel ya munene ko sa oto benga na kombo ya cérémonie munene ko salama po baso makoki ya ko sala l'obligation au recevoir un code de la bino ya libota. Alors côté ya bato bazana ba difficulté financière papa journaliste et belé ya bato mingi bazali na maboko ko toboka yanzo munake azoko simba mosolo azo salaire na kati ya bomo inaye ya musala o azoko sala mais salaire azoko zwa soki azwi on kaka molimo mususu elati ye mwasa la salaire na makama malamu ezalite ya ona yako pesa solution na bande ko na biso banso o sali sanefice que protection na kati ya bomo inayo financièrement parce que faut ça s'appelle protection spirituelle ya financièrement na yo et belé parce que mbongo ezali esprit faut ba lo lenga ko saela yango comme vous avez le moyen de faire la montée, on est ko conduire bino été yo muntu zalo ko bongesa mbongo na kati ya compagnie ou na commerce na yo muntu zali na richesse zo batel lo lenga ko sala ngo yaka o se combiner ensemble na ancêtre va ko conduire yo lo lenga ni ko zila makoki ya ko recevoir richesse na pe bazo makoki ya ko encadrer ngo matondo kutu azola c'est quoi kutu azola zali richesse auto benga été kutu azola kaikono nga leko kove kuto zola kaikono nga leko kove zali sac vide papa ki lizamba ezali sac vide aki kobuka mbila signifie mbila eza ancestrale alors kuto zola eza un endroit oyo ezali banque spirituelle na biso ya bayindo signifie sac okazana ozaina ngo na komisa ngo kuto zola et comme na possession spirituelle donc onyo soko senga na ba ancêtre na yo na prospérité ancestrale oyo ya bino bozaina ngo na pouvoir na bino kuto zola komi ko servir ya na kotalisa ba kongomani pe bandeko mingi ya bayindo nguto zola wana esenga ka condition de esenga pe sacrifice de mais eloko nyonso utaka na kati ya monde ya molili na ba clair monde ya molili ona kati ya monde spirituel au recommander ba ancêtre yebango ete zaka na biloise ko sala biloise sont des principes spirituels ona ko pesa yo okomi na ozibozu ya molimo pe ozibozu liboso ya ancêtre na yo quand si bozu wana pona obana ko utiliser yango ba ko pesa o biloise o to bengi na français ba principe o bana ko tamusa la richesse na yo kuto ezo pesa ma eza la boisi eza mibali parce que nda okade papa ka mutfasi ma richesse asi mbongo
mais maman peut avoir la capacité peut avoir une coûteuse de l'anaïe ça qui n'a pas base to activer yango et comme qu'on produire rien financièrement et comme production tout appartient au monde spirituel parce que à chacun de nous na banque na monde invisible on a banque monde invisibilité communication avec recevoir le monde invisible faut avoir mutu yo azana capacité à se communiquer na bato bazali invisible parce que mutu nous c'est la capacité à se communiquer na ba o bazali invisible la communication avec le monde invisible faut avoir pouvoir penguya donc la ngai bona na liboso na pouvoir oyo ya ko se communiquer na bato bazali invisible ba o ba mwana kate na kati ya musuni na biso parce que mutu soki akufa na musuni mina molimo azali to ko sala ka appellation na ba o ya yo ya kati botano ba ki na richesse soit bazaki na nkodia soit bazaki na nkutu me bazaki makoki ya kolobela yote pe bazaki makoki ya kotalisa yote kuto so la senga kaka o chambonga libende to benga nzimbu ya longo ko chambonga libende ya mboka na biso parce que ba monga mabeli na mboka biso ti lelo ezali o tia ngo na kati na sali rituel dans une heure du temps kuto so la komi ko santa mbongo et comme ko santa quelles sont ba conditions nini o ko kozala pa ba congolais be ba bangaka oh ils ont ça là ils ont beaucoup tu les as auto benga kisi parce que ça deux choses différentes batu nous ba lingara bokoko bandimi oui bokoko ils ont tradition mais auto bengi gwa kisi ndi batu banga parce que kisi ça na principe ya kolia batu ya ko ça ba sacrifice parce que la différence c'est bleu peut ça batu bon ce que lobby était kisi na ancestralité parce qu'ancestralité kisi ça loko yo ezali oyo mutu amono na na vie na ye iloko ezali invisible comme visible ya on to benga kisi miracle na on ko benga kisi mais autant to benga ancestralité na biso o to benga kinkulu kieto na kati ya kinkulu ezali kisi te mais ezali biloko ezali familial na bino moko ezali biloko ezali na kati ya kinkulu na biso na kati ya pouvoir coutumier na biso no soki oyeko senga yango nzela liboso ba ancêtre na yo yebango ete bako pe sauter likamuza na condition mais na bande lisu na lobi lisusu nyoso ko senga liboso ba esprit nyoso ko senga liboso ba ancêtre ba pesa ka mutu likamu na principe ba pesa ka mutu likamu na ba lignée lolenge o ko utiliser yango jamais kambala moko yo zui sans ko pesa ba principe ya ba ancêtre ça ba pesa ba initiative de utiliser parce que et là qu'on a comme activé ba conduire le lenge au sala ngolo boto sur le micro to fini bouton pour na et capter son abisso pour na ba retenir en partie à régie mais côté ya makila ezalité message batikela ngake no mwanda wena sadisa makanda mamonso no mais kutengula menga kove message ba pesa na banseta ngake no kenya ko sunga bikolo nyonso pe ba tribu nyonso mais ko panza makila te oya makila ezali ete ya mboka mupaya ya mona ka ete bandeko so bele bali bande ya mboka banda embrasser ba loge embrasser ba science tango embrasser ngo zaki na richesse mais tango ba komi ko senga e batu azo so divinité te ya ko recevoir richesse na ya mona ka ba koma le plus ba pauvre et en plus ba always ba ça ba secte mona bana bango ba bota ba mongol parce que esprit ozo ko communiquer esprit ozo ko invoquer esprit ya bisote ya clan na yote ya l'union ancestrale na yote ya mona ka ete e bele ba bako bela kimbevo kia kimpeve signifie qui maladie ya molimo yango to bela ga awa mpeve wiza watu sadisa na kumba tata pe ya mwana siki tutulubi ete molimo santu yaka usalisa biso na kombo ya tata pe ya mwana to opesa biso pouvoir auto senga liboso na bino mais molimo santu auto bela ga zali oyo ya ba pouvoir naturel na biso ya ba pouvoir ancestral na ba pouvoir ya ba ancêtre na biso tobelo molimo santo te oke e uti soki wapi e uti esika boye ezali lolengo na te papa journaliste to osibela na grâce ya clan na yo na grâce ya pouvoir oyo e na kati ya liboto no pe na kati ya ancêtre na yo matondo est-ce que ba cérémonie yango ozo sala batu ba déficit financier mais selon ba kozwa et que ça palpable to za na monde spirituel to ba nous a zumbongo akepa somo lupango azumbongo akepe afuti minerva la bana azumbongo akepe a réorganiser vinai tous allons na lutte contre la pauvreté les bosseurs africains yoso parce que nous avons des pouvoirs na bandeli susu nous avons des pouvoirs oyo ba ancêtre na biso batikela biso même likasa oyo pamba e kokoma pembongo likasa oyo ka pamba pe e kokoma mbongo alors la communication peut puissance peut pouvoir pour le cas et comme mbongo faut ba l'action ba conduite le lingeni ko bon ça yango
na kati ya monde spirituel oza na nguya ko transmettre mon financement tant ba servir aux finances ya molimo iliboso ba ancêtre na grâce ya makasa ya pamba si faut to peso bilwazu o chaka makasa na kati ya saki na yo to ça le rituel et comme ko produisant au financement mais ce que bilwazu na ya to binga ete ba principe a tout on a rituel auto ça la communication pose la capacité et se communiquer na ba o bazane invisible et c'est toujours droit des rituels oui droit ngo ezali makazu ntsamba kinyumba mpeve wana avosala musala kwa kuyetu katulomanga menga kovime fitisumba ka makazu kinyumba mpeve so munu vama bankulu se bagosadila yango ete togosenga na nkutu azola ako servir yo siko awa na télévision na kana banque spirituelle esika o banque spirituelle atindelaka mosolo yango awa ezali nga sur place yawo okay yeli tobengaka banque spirituelle yeyo yele banque spirituelle yeyo tala yo mona kati oui na moni loko te wana il faut ben banque spirituelle il faut mutu mabel ya libanda ko tala po boko bengela nga ata bene yemuka alistre très bien ay ko tala très bien de te faire ko tala ngala moni banque spirituelle libanda pa ko tala to koma wadi to koma wana alors banque spirituelle eloko ya senga ezali nini kakutuni ya matiti parce que tant toujours expliquer faut ça la mamona na base épreuve tozui makasa ya banque spirituelle ya kotaka makasa na nsamba na makazo rituel na ya prière na zanango déjà na go pesa yo bilwazu za ba principe na ba prière o bon sala pona kutozo ano e ba ko servir na zui makasa la ngango oui ben zo acheli kasa moko volume de na machine ya mibale illustré très bien parce que ba kongomani bazala mingi bato ki santo toma parce que nga sala miracle teke o kata caméra sala boye awa to sala bosolo na molimo yango achesu makasa na ngai makasa nyonso na ko cha yango tala madame Montréal yo zali témoin oculaire na biso ya liboso caméra eko franchi mais yo zali komona e longo na ngato ya yo sur place bazula na biso ndenge cérémonie zo sala mana matondo na che makasa na ngai nyonso yango na kati ya banque spirituelle na ngai bene makasa na ngai nyonso yango ezali na kati bene zala vraiment attentif lelo parce que toko senga communication miracle ya makasa manti makasa na ngai yangoyo nzambe ntuma nzamba mpe valongo melomba na code ya bido de kanda ya multiplier matiti ya yakuma mbongo mumwana belo bankaka mpana mpe valongo ngitilo makwa yeno yango eza makasa na kati bene omoni bien très bien non Montréal yo peut moni très bien papa OK nakangi kutozola na ngai rituel on a ko sala et ko déranger mutu te na ndako pe ko déranger mutu monter na plateau ce que j'ai fait c'est pour moi pour na relaxer niveau na ngape capacité spirituelle ya o nazali ko lobela nzambe ntuma ngizilo makwa yeno mfiuma yenzimbu ngizilo makwa yeno bankulu luzibula nzila et nuzibula mpeve bantu betu kututala quand batu kabakwiki lango ve pouvoir ya longo ikalanga kwa yeno bankulu ngizilomba kwa yeno muntu wala mpeve za zonsono mpeve wiza ndomele mbongo ya kimpeve mbongo ya kimpeve ndomele kwa yeno mukumba mbuta machwa mukumba mama mvita kimpa ndomele kwa yeno bankolo lwakama volomba suwa viwa lomba suwa baka matondo kwa bankolo bakamba vo lomba suwa viwa lomba suwa baka ndomele kwa yeno bankolo bame mono ngina mwana no bankulu kanu fuisi linsoniko vondombe de dipa so avana dipa kwa mono yo muzumuna eza miracle oyo ya ba ancêtre na ngai ba pesa ngai pouvoir na sadika moi cérémonie moko ya mokeka ka pour relaxa capacité na ngai ke ete il faut volume de tenir mra otala nga simba volume de tenir ya ka région ko vérifier condition ya financement ya molimo faut autorisation de la pa na ngai te ba vérifier oh yo ko vérifier na yo volume de tenir ya ngo c'est très bien yo se rabine na plateau ya ko vérifier so mo est vrai ezali na kati nyoso uta na kati ya monde invisible parce que espoir transmettre mo tege o mbongo ko nyoko la suivi ya moto bako transmettre yo financement o ezali ete ko salisa yo yango bandeko banso bali ko mona biso ba o bazana bosenga ya ko mona kisanto toma akoko simba quelques billets on a atala ya ko tande ko nga kozana bobangite simba parce que ego zabiso ta mingi pour to développer na ba sujet mususu o ezali ko déranger bato yo moko moni malamu ndeko na ngai est-ce que c'est pas vrai billet mandi c'est mo ya ko to vérifier non quand on va mona ko la plateau boyi
parce que la connexion venez ici et aussi liboso ancêtre Zala on a dit que si moi il faut ça protéger liboso ya milimo est-ce que ça vrai billet ou ça faux ça vrai billet bino moko bande ko bomoni awa to sala ka makambo ezali ete qui vivra verra on a bosenga bankulu pe bancêtre basalisa yo oyo ezali kaka comme exemple na sali liboso na bino bande ko na ngai ngewe na mama kimpeve wetiza woti kondwa nzindu yembongo ya kimpeve zolevo bakuru bakusadisa empangia mevuma va vonso no wena nsatu ya nzimbu kala kwa kuna pini mpangia me ozana bosenga ya mbongo e uta na kata monde spirituel na banque spirituelle bakolia facilement nzambe na ngai na sala kesika mokote nina zali boye na lekia na ba force ya bato ebele mais puissance pengu ya ezali ozana bosenga kolia yango parce na kata libaya ndeza na kata olbise na kata eloko sa ceremonial ba poche vous na kata so côté poche za nini na kata yao ba le ba sortir tant so tebo non télévision bakati te bato nyonso ba ko mona biso sur place connexion ya pouvoir et pesa mina mutu nyonso tembo na ndeko nyonso ozana bosenga recevoir solution financièrement obiso na famille ke tosumba makama molimo te mais mettre na posa ke osalisa ngai yaka ozana difficulté financière za libanda ya mboka parce que ba négociation nyonso bana poto o baza libanda ya mboka bazaka toujours ba esclave ya mindele ce qu'on a esclavagisme wana ba blocage financier ozana bino osimba ka mbongo te salano esifera te na makama fo sala on a posa o construire bandako vraiment yaka nkuto zola epesa na mutu nyonso yaka bakosalisa yo pe ko recevoir code na bino oyo ko bango sunga yo na kati ya bomoi na yo awa makambo ya condition ezalité soki mutu asali opesi mutu osali mutu ba cérémonie makazu asomi ba ndoko makazu ba tsamba osali cérémonie est-ce que soki de na ngoki et si la raté limo raté non awa bankulu bapesa makambo na delete mais soki recevoir ngoki ozwaka fond de départ na yo ya vie actuelle na yo ke nazwa fond na nga moko bona bosala bafaire na ngai oyeba sala multiplication oui mutu asali bafaire na ye tokaboni nga na yo nga nazwaka pourcentage na ngai nasala rituel nga mpe nazwi oyo ya ngai parce que soki yo oza te nga mpe moyen baesprit batinda na ngai connexion reservir bato ezali te nga naza un simple travailleur ya baesprit besoin ya condition te mwana kokufa okoma liboma nalobi fo muki mpeve ye muki nkulu bankulu bakamba vo kailomba nga menga kove tusadilanga muntsamba makazu yekinyumba bia bionso no bia kimpeve biena mais fiti zaya vo beki bia kimpeve ikalanga ye biloazu fiti sala biloazu sont des principes il faut osalaka en tout le temps parce que jamais muto esprit azoko pesa yembongo azana ba principe te vo mweni mutu wizi di ku télévision ke mivo qui va nanga mambo mu condition ko vevu nini parce que les principes sont des conditions mais ça dès que kosokola te kolia maite ote ko manambula te kabarambo mwasi te o kabarambo te wana ezali ba mystère ya kinkulu ya kala beto tuna vava mudino foto sadi sa makana mamonso no mulenvo ya bankulu so baka solution ya longo ya nkembo bato babonso no betu kutulanda wena mama kimpeve metu kwa misa kala kwa kunapi mono ngena vovo mudino fonga lusalisa uluki akitwena tete wa moyo uizabaka lumbiku sulu ya longo kwa yeto c'est ça bikeko utu bikeko mbale ce sont des entités ba esprit nanga oyo na tamba na bango partout donc oyo no samataka na mutuka na ngai ayibike ba esprit oyo bazana na mutuka na ngai oyo za pona ko batela ngai contre les esprits du mal parce que ye aza uniquement pona défense fumukimbango atamba na bambasi na tamba na bazaki ete ba pikime ngape na bambasi ona natamba na bango ata mwasi ya matina mutuka oyaya ndeko na zio na nzela yeba ete na tamba na bambasi na ngai mebalia ka mutu te eza kupona condition te ye mama nzinga ye mbuta nkembo mama nkembo yeyo ya pesa kaka esengo ya zali pona ko encadrer nga pe pona ko recycler ngai alors soki bango bazali na sala ka miracle na makasi nako zapelo boko no siko na longoli yango après na zongisi yango lisusu na zapelo boko journaliste na longoli yango pe na zongisi yango lisusu so na posa miracle ya bongo na ko sa ile sur place parce que télévision et la radio te wana faut on la ben non faut ça les pas na yo pra bande ko ko landa kiso ngino le boko le ngo pe zongi lisusu c'est ça bazolanda biso nous sommes en direct au Zatego plateau to sera guide nous sommes en direct sur Tokomwap télévision canal 62 bande comme soit benga kibiso to la première déficit financier to condition ma traitement à distance au cela ngondengeni matondo
toi kamba vo voyage astral les alliés voyage ancestral les alliés nena zali boye na voyage kana molimo na kiko pesa ba de traitement. Il y a aussi des gens au bazana bosenga qui na kutana kana yemoko maître de l'âme na kokuta na yo pe na kosalisa yo. Alors kimbevu kia kionso ni kina yago signifie maladie nyonso zali na yango pona oza solution na musuni faut salisa d'abord na molimo yango balbaka ete ba pasteur bagano ozana mikakatano pe maladie mais faut ko ta jeûne et prière poto so makoki ya kobela Saint Esprit pona azo makoki ya kosalisa yo pe kosunga yo ce qui va belaka basalisa d'abord spirituellement de autre physiquement. Alors maladie spirituellement ou traitement spirituellement et c'est que yo faut na kati ya kioko pe na kati ya ekuke na musala ozali bande ya mboka na kopesa yo babiluazu parce que na mboka kuna yo zali ozana Canada ozana Belgique ozana États-Unis makazo zali nsambe zali monde comment développer soko biloko ona webso osombo zali na ngokuna te obengi ngai na kozama koki ya kosombela ngo en Afrique na tinelo yango mais eloko liboso foko sala tu fais des ayavo kimbevo kyoko kwei tukidi koyeba maladie wana euti esika nini parce que okoya maman te ke ba retenir au traitement spirituel mais faut que ça d'abord nkoto dolo ya kimpeve kodolo ya kimpeve zali kokota na consultation spirituelle soki na kati ya bopito basala ka consultation après bo qu'est-ce que échographie bimisi maladie na yo so to appelle échographie ya molimo to consulter maladie na yo et descendance na YouTube moi c'est un tel manda bo kila kiye babwakela ki yango na musala babwakela yango esika boye tokopesa balinie oyo lenge bongotambola apo tozi nzoto na tokangi nzoto même ceux qui mbevo ngo uti wapi ba ko menacer yo moyen batako na ezala susu ezate sika so to lekela ka ba o bazali ba docteur traduit praticien est-ce que to lekela bongo sika parce que un traduit praticien a autre dega uniquement na makasa mais mukimpe efekove yamwe ke balongoli mutu maladie après 6 mois ezongi lisusu balongoli mutu bokono après 2 mois ezongi lisusu mais quand c'est mukimpeve tout ça dit c'est mukimpeve moi c'est du kuiza musuni munitu signifie to yana na nzoto pe na kati ya molimo matondo 089 88 023 39 089 88 023 39 numéro est affiché la télévision na biso eza numéro ya Mbuta Adelar numéro ya Mbuta Adelar sur le compte direct na Mbuta Adelar yemoko obengi numéro wana kokota directement na yeboko sola eza na WhatsApp appel normal boko sola na yi siko oui malade mabenga ngona kikonga benga kifuafua na lingala malade ndeke na épilepsie si ils ont la record ils ont battre record na kisasa na mikolo basi mibali ils ont la rage na Kinshasa. Premièrement d'abord maladie épilepsie ezali kindoki ezali maladie moko ezali spirituelle yango na kala ezaki mingi maladie ezaki mingi na kala po nini bakikabu ezalaki yobi kikabu vezi mama lambi biloko ayepi kotikela bino biloko na yo tanto ki ba jeune peut to sala yango biloko na yo to pesi pende ko na yo e yaka mingi na nzinunu signifie motema likunya elle peut la belle ya bato yo tango azali na zemba ko tambola mingi monde spirituel tanto to chasaka ba maladie o utanaka nzoto bato to tini na monde spirituel yeba on est tango azali na zemba ko tambola mingi te bisika o ezali ba rituel bisika ba église ezali tango tambola mingi o ko embrasser maladie wana mais esprit wana parce que mutona avec quoi épilepsie amonaka esprit o to bengaka djinn parce que esprit un peu wana gomona po balongola yango o azana maladie yango itungisa ye wana ezali yanzi na kolongola yango parce que na pouvoir ya kinkulu ezali na maladie moko te ona kolemba na kosalisa yo ezali o ete babwakeli yo ezali o ete bota makinango ezali o ete na kati ya libota ba neutraliser yo côté épilepsie ezali yanzi kina yekimbe foko vexer lemba na sala mamonso no sia sala mulenva bankulu bivo bankulu bakamba vo wenda sadisa makanda mamonso no munza ya mvimba vuma bavantu bontu babonso no bena c'est ça makambo etali retour ya ba affection bandeko bazanga ba tendresse bolingo za kate de ye o amwasi soka lingi mobali libali fe kufaka ya mobali pe soka lingi mwasi ati boti bana mboka tami bate libali fe kufaka donc akoma ta pia 5e mwasi alibite na fanda kaka bo parce que on dirait ko linga basi e la ngaiti est-ce que akoko so solution pas non oui
ezala bato mususu oyo jaja bilakeli ya famille makambo mususu esengaka mobali sosola mwasi mpe sosola nde nazali bo nazali marié na otambola na sincérité mpe na ponctualité. Alors il y a d'autres gens qui papa na bango azalaki bongo na balien wana banda papa na bango akufa lien familial na ekitela epai na bango mpe lisusu mpe epai ya bandeko basi nazali na makoki ya kosalisa yo ya kolongola bo esprit wana parce que ezali esprit impire oyo elataka bandeko na biso basi mpe bandeko na biso mibali oyo bana kose séparer mingi na basi. Alors esprit wana oyo ozali nango na kolongola yango mais retour d'affection oyo ozosa mpe bolingo ya mutu ezali parce que séparation et retour d'affection so bokaboyi na mwasi na yo mais oza na bosenga bozongana na mwasi no wana vobeki numéro diame omboki lesi ya kosalisa oza na retour d'affection oza posa ke mobali nanga akimaki ngai mobali nanga ata azwi mbongo alokaka suti abimi libanda wana posa ke okanga mobali na yo akoma zoba na yo na kosalisa yo na grâce ya 1 litre ya mai 1 litre ya mai kaka rituel nango ezaka na mai parce que bisika mwasi okende bisika mobali okende asokolaka na mai alambelaka na mai abroselaka na mai parce que mono kisimbiki ya mazangena na oza makoki osalisa na grâce ya mai kaka oye oza sur place na Afrique mboka nyonso ozali ngaza na problème ya visa te avantage nanga mwana parce que mutu aza libanda ya mboka zana faire expliquer malin po bato ba comprendre nana problème ya visa te mais so oza incapacité ya kobengisa ngai ofuti biloise na yo osombi 1 litre mai na mboka oyo ozali okombi koma mobali no na papier na kopesa o rituel oyo ezaki mobali na bisika nyonso azali abengi oyo sengo bolimbisi afukami liboso noke bebe limbisa ngai na combien de jours wana eza dans une heure du temps tikotak so za na mutu problème olingo déranger lobelanga ndasala démonstration siko ambali na bengai wana bene pesa komuti oyoseka manis kembolo bene pesa kombo pesa ngai kombo ya mubege ayiko nyokola ye mais ana bosenga ete bazonga na sikoyo Valdine de telle pesa kombo bene et ça la dans une heure du temps en plus d'un parallèle mal les femmes signifie moi c'est mobile les salistes nango ezali wana za prise on a ça dans une heure du temps toute de makamuso etikali par exemple ils 24 heures ngana umisaka makamute oye pa nanga lelo lombele dipa beki dipa yo za banda mboka na bana sur rituel ko sala osombi 1 litre mai parce que na poto emso ba 1 litre et demi mai osombi 1 litre et demi mai ona no ba fongola te okomi comme mbani na papier na ko pesa rituel ko sala osala kana même na si bougie à pamba rituel ko sala parce que bougie ko ben lo lumière on ko ben la connexion mbani no azongi lo mbala moko okoza mai wana ko sopangoza na océan eza libanda osopi yango bolinga mino ekomi ko couler lo lingi mai ekulaka mbala ko mola no sima bébé tu me fais ça pourquoi bébé tu me fais ça pourquoi pas nini grandesse plutôt on a ça la connexion mai mbala moko mbala komi zoba na yo mbala moko moi ça komi zoba to pe bande ko belé ana poto me document ezado parce que bazo nyoka mai belé na poto ko sanga document mais ana pasa linga moi simo o bala moi simo ko boye yaka ko danzila moi azo document nous avons la capacité de faire la connexion ya okangilo moi si mais faut la na photo mbala na kombo na ye parce que la grâce à photo et c'est que de rattraper na caméra rebelle ba sur Facebook. Basi mususu boy banda bono ba téléphone Facebook aye pas mettre de là ba travailler photo na ye ka Facebook on est nako je me photo na Facebook ba zuango alinga ko boy oboyaka aye maman na pas mettre na photo na kombo na maman incliné na c'est plan na ebele bato ba sala ba TikTok ba Facebook ben acha kombo mususu acha bloquer atala ka bloquer ya bato na faut ça la prudent et il peut ko détruire ba moya bato mais maman na bien ça na mbongo papa na ça na mbongo mais bana la jeune fille wana comme ça qui peleke c'est zoba na ye donc partout on a la jeune fille wana salaire comme que pas na ye sans le savoir que rituel na ye et ça na grâce à photo na ye manis kembolo Valdine de Tenozo donc solution ya molimo pesa na mutu nyonso kuikila kama magimpeve bankule ça va gosalisa leo na ena casquette mususu yono baki ete kimpeve kaikala mvua tulugove mais kasi kimpeve ikala munitu ye musuni c'est ça bandeko oyo bazaka bazolala azolota kazina mwasi musu azolala alali aloti kazina mobali basirimono sala kango connexion ya kokata mari de nuit na femme de nuit oui et ya kana grâce à masturbation parce que ça bato basse belé vina ye comme ba soif non poste nega so balale te lelo mabe
alors baza na kati ya monde ya occultisme bautilisaka mingi bajini. Alors bajini wana siko bago incliné wana mwana donc so balale le azoka mabe yango mona ekomaka na grâce à masturbation esprit wana ayaka ko se incliner eza mingi na baoyo bazalaki ba lesbienne eza mingi na baoyo bakomaki ba PD. Alors nous avons la grâce ya kosala kakuntuni yentsukudulo yoza na problème mari de nuit femme de nuit esprit na yaka pas parce que azali esprit yaka ko visiter yo eza basi msupe azana robe de nuit te ola ela alalika ni tata ola la ni ozobela esprit ya mari de nuit azali esprit a recirculera partout muli msupe aza ola la boy avant la aketa la miroir. Ok, miroir peut rattrapera esprit ya mari de nuit na femme de nuit to senga bandeko butu ko tala miroir te parce que ça m'a causé ça c'est une condition tu vois ce qu'on appelle ce conseil na le bosso bato balala ni azo benda esprit parce que dans son bain na zate mais on penser pour mbaina na yo mbaina ngala kena ki voyage asali boison si bo tika na la bo ola libongo yeba ki esprit ko yeza esprit mbaina te et là daga nzoto mutu mususu esprit ne kotaka na fasar nyonso au senti qui peut agir peine assez ambeto wana mais mumba la zalité moi c'est pas zalité makambozo le ba aw limbisanga na tuna so mutu na ko utu ko répondre yango mais na tuna mutu na o différence ni ezali entre yo na ba tradi praticien des tradis praticiens baza uniquement ko traiter na monsoni oh des docteurs tradis praticiens sont des tradis modernes ayebinika makasa mais ngai na yebo osalisa na makasa pe na molimo mon pas différence c'est ça connexion ya se communiquer na ba esprit bazali invisible et sika oyo bazana ngote yazoma ebele ba to kiloko luka solution et pas ya nganga et pas ya maître spirituel mais azu solution te pas nini azala incapacité à se communiquer na ba esprit o bazali invisible ozolanda azala incapacité à se communiquer na ba esprit bazali invisible mais la grâce ya pouvoir na ngata ngo moningai na le grapamba te so na yeko le casser que na ressentir quelque chose qui ne va pas dans la carte de la vie actuelle bande connexion basi pe bande connexion ya mibali nous sommes payés différemment na grâce à pouvoir maître Adelar au sein déjà mbula boni na musala na salut 27 ans d'expérience ba difficulté no kutani na musala bon difficulté spirituelle za communication na ba esprit ya on a difficulté mais difficulté za de côté na lemani ko sa dossier mo bo o kana o sala te o tata nzambe mokeli na biso o sala ka yemoko ko la musa mutakufi mais on est dans qui on a pema bo moi on est dans et to respirer o tamula lo linga na tamula yeba ete na ko sunga pe na ko salisa yo na so ku t'appelle mon papa moi c'est non papa je m'excuse parce que ebele balon ngai moi pe na benga da na benga na pleine émission na boyaki et c'est non n'exposer ba clientèle abenga papa na za wona comme une impuissance sexuelle et là comme ya mbale comme muke maintenant bo sena et grandissement ya pays na ngai ndeko nango sana poto malile leki mingi yeba ete ozo komisa mama te ebele pe bakota na ba retour na ko neutraliser ba bolingo na grâce que papa azo komisa te ça satisfaire yete maintenant kapasa komisa chondo no mulai dans un eloko muke papa impuissance sexuelle na ko salisa yo ndeko benanga papa Jean yeba ki lobby ba Christ e okoma na poste na bino ozo yango ba ko tikelo yango sala yango malamu pendant 3 jours pa kola yango na eloko na yo ya mibali parce que faut ba bosembo docteur azaka mutu ya secrété papa Jean bengaki asena ba kisi ya eloko ne ko mulai parce que belé basi pe la poto excès de caillou mubanya ko sala chonda papa ko mukuse na malili chonda ko mukuse. Donc à passer ya comme ni salo ko papa mulai na grâce à traitement on a pesaka et ça il y a 3 jours so mo dimension ya chonde koki ozuba ki so boagi so continue on sala et ça ko renforcer toujours yango été papa Jean ça se met que ba ki so ne so di près na ko sali sayo ni ezokoma ça la ngo na expliquer bona TV que 3 fois na journée pendant 3 jours ça la ngo malamu o mona penino o zonga lo ndenge zalaki c'est ça. Bande konyo so zolanda biso na lingi benga biso na numéro o ndeko na ngai Voline de Tony 089 88 023 39 to banel lisusu numéro ya Mutadelar ezali 089 88 023 39 ozibongo Mutadelar to eko solana ye makambo na zebi sabino ke na Congo
to na biso ba congolais to na ba richesse mususu ezala kati na biso na mikila poto ezali te pa mindebe bazali na ngote na kolinga de kadela po au moins télévision zali ngonga bandela susu ko expliquer bato ote ya bande ko na biso ozaka prophète to pasteur mo nyonso oyo kochanga na kondima parce que na loba ebele na kati ya bandeko na biso esalamaka mpe na kati ya bomoi na bango mpe napesaka basolution epai ya bato mais nazalika uniquement recherche spirituel on a baconnaissance ya molimo ya bakoko nazali te ke onganga oboye me forme nyonso kobenge nanga na kondima mpo bapasteur bakomaka molimo ya voyage molimo ya voyage ya molimo ya demo bima molimo ya hémorroïde bima molimo muta voyage raté yaka na sambela makambo to soloba bapasteur mpe mosusu bakomosala basujet de prière bon bakosala ngo sujet de prière est ce que prière nezalaka exaucé par nzambe exorcisme eza esika moko eza grave na prophète biso mpe na bapasteur na biso pouvoir exorcisme mpe na nzambe a retenir prière na yo des gens qui partent de l'église ayosaki pasteur asambela ngai. Tu sais très bien que nous avons la trois dimensions pour se croire et pas la prière. La première dimension, il faut se croire, il y a Naboyo Moko, Yomoko faut onimela, Nzambe. Est-ce que au mitam sakamala monakati il y a moina yo. Pasteur appelle ça une solution T. M'appelle la solution zali Nzambe. Oko sambe la kata ndako no kangi ba porte no sa ma fenêtre no so Nzambe ko sa ela yo. Mais sambe na bosse on peut la sincérité. Il y a beaucoup de gens ba sambe la Nzambe pour appeler ça Nzambe dimi. Pour nini asalaki Nzambe boye ba rappelaka Nzambe makambo te nyonso tosa na sia mokili Nzambe azomona yango déjà ba pesa action de grâce apesa dimi yango desala ke mutu azala malamu ko pesa action de grâce ce n'est pas dire que yango plus de solution vraiment toza mongo na osunga ba orphelin osunga ba obaza ba sans abri ba konyokama na pexi ba de ça mais nous ayons qui peuvent kaika na non faut venir pasteur voiture venir pila yayi Nzambe c'est ko de la kapli nako semble na bosembo oza na dimension makasi parce qu'il y a beaucoup de gens qui dimension de prière na Nzambe a exaucé en côté mais vous avez la confiance avec votre pasteur Nzambe va koka tika mutote pasteur atena mlaka makambo ya kimpeve pe ya molimo pe ya kinkulu yemoko asala ka mariage coutumier yemoko pouvoir na délivrance asala ka pa na bino na miracle asala ka ayaka na kati ya tempelo koza na bobangi te nga na mboka oyo na x mwese ba 15 à 10 pasteur on a simba na temple na ngai pasteur oh mais je dis franchement la vérité to le belé te et belé apoto ba leli place ya ba pasteur émission pour lelo mais quand on expliquer biso na bande l'émission de baki to sur la mambuya kutu wazola kodia blocage spirituel blocage financier yango nezali ba sujet ba gali na biso to te ko sola mokolo ya lelo mais kala ko éclaircir bana mboka pendant 5 minutes pour to clôturer émission pour na mokolo malelo épisode muso ezoya yozo landa ngai akei akozonga ce soir ba question ezali kaka azongi parce que mi tune belé wana ko tuna biso to bosa ko tuna une émission uti ko lekao ako traiter ndenge nini nga za musika ya ko ya ndenge nini boki ndenge répondre bino alobi ya za trop spirituel aza wana pona ko sunga batu ba conditions ezali oui mais différence na ezali na kisi oyo be sabat maboma oyo ezala ba conditions et que ni sabat malamu te ya yeso ko zu ezali palpable maître Adelar mais quand on expliquer biso kutu wazola kodia et puis blocage spirituel pour clôturer mission mokoma lelo matondo mingi kutu wazola ezali pouvoir na biso ya baindo moindo nyonso ako recevoir yango ezali na condition te esalaka production financement kutu wazola ezali ete mama ezali na saki papa ezali na saki asengi richesse liboso ya bankulo alors côté encore ezali une grande pouvoir oyo ezaka na mabota nyonso pe na ba famille nyonso ezopesama na mutu nyonso tozala makoki kobela ba ancêtre na yo a recevoir un code produit plus de $100,000 plus de $200,000 et belé bako construire bandako na Congo pe libanda ya mboka basalaka toujours bankodia côté ya blocage financier yo ndeko simbaka mbongo makambo évolue kate au sali commerce ozozonga toujours na fond retenu to na fond normal au bengi biso to ko sali soto na blocage spirituel il y a beaucoup de gens à osala ba affaire ezali ko pesa milaité a sali chaîne visibilité ezalite a sali commerce a somi mituka ba accident belé ozana ba blocage spirituel oui ça sali sa ntukudu la français c'est la purification spirituelle pona bo tutuna elonga pa ino parce que la base bila tambola kadaki toko mais azo mbala malamu te ibali ka bolinge ya pamba maso moni kanzo ndoto na ya kimi
Et puis, les bébés, parce que vous allez bloquer spirituellement. Oui, ça, c'est tout cool, ça dit ça. Tout le bien, ça moutonio, ça allait moyindo. Tout le bien, ça moutonio, ça a rien à prendre mon limo. Partout, ça lit, ça y a un moukin cool, bankulu, bato ça dit ça. Bakamba, voluenda, ça dit ça, bantu, une songa bantu, nzila, dina, mon lenvo, ya bankulu, bantu, c'est la solution. Kui, qui la moukin kulu kiaku, bankulu, c'est bako ça dit ça, bankulu, c'est bako vanan kimbalongo. Matondo, na bino banso, bozo, tango landabiso, bobenga maître de l'art, na plus de 143, 89, 880 23 39 zaya vokwa ko yeto ka to tengola na menga go to sa dina kaka lenvo ya bankulu bato sa disanga tisi di mumoko meno bankulu ba babonsono to kedi mbote to sukusi di mbote matondo ba adresse ya ba bureau de consultation na yo na Kisasa ezali na avenue Tuka Congo na commune ya Kisenso avenue Tuka Congo direction Vendôme esika na yambela kabato nzambe bakoka pesa biso grâce to somba lupango inikima ya ko yambela kabato mais à bientôt là na Dubaï déjà disponible ils na day to day et sur place na hôtel Viana na France est déjà disponible et tu na installé na Canada na Brazzaville pe ezali ozana bosengo za solution tant que kate ngamo ko d'abord ya liboso ozala en communication na ngai bande ko bobengaka zala précis na dossier o gobengela o mettre na moni émission na yo mettre na bosenga na yo loba ozana ngoposa même si na sur place te na l'info ya bankulu bako salisa yo bobengaka na ba dossier essentiel o mettre na na Paris foot au lieu combien au marichte yebango ete kuni zala ba franc gozwa awe sika oyo la richesse oyo ko sungo na bo mettre na loto ya opportunité muteza na bongo mais awa ezana bongo te limite ya mongo 5 millions de francs congolais 5 millions go somme le pango te et aussi la pam parce que ezali ba franc benga mettre de là agozoma koke o salisa yo awa biso ka tutengulanga menga gove to sadinga mulemfa bankulu ba to sadisanga mamonso no solo ma sa gouvernement mau munkembo ya lono e munkembo bankulu yingeta kwa yeno awonso no nusia lambote matondo mingi mbuta de l'art et monsieur Siliti nakatate et Sili pona mukolo ya lelo troisième yambaki ya libuso o ami balé troisième édition zakoya nini ya sika or memela biso amemela biso kutu afonga ke tirette a côté sur le boko mbonga bimak lelo ya libiso c'est mususu to ebité amisa tu nini akola biso donc toza awa pona kolakisa ba koko bande ko na biso bazolanda biso richesse o ezala mboka na biso Congo to yeko na sabino mutadela pour la deuxième fois ye wana bomoni to le level ba solo o ezo ko tambola na mboka na biso Congo et sécurité to le bi ke ba konza mboka bo suivre fleuve malamu parce que ba mouvement belé au salama ce qui s'agit aussi il y a ko changer ba unité ko il faut changer tout au long à fleuve na beach na biso il faut vérifier la carton yo surtout. Il faut vraiment que ça service au longo bani ba service compétent na beach. Il faut vérifier. Ndeko na biso kulutu boketu premier. Makambe komelio to ça de kerna yo. Bino ba kola besoin na biso moto mon côté. Nous sommes les Africains. Il faut se respecter ka. To se respecter naka. Ne ba na lingala. To ba ko respecter ba para ba ninga. Oui, ba guerre et rekozala. Non, ya bitumba. Ba guerre eza ba idée. Eza bitumba te, ya kotika ba timitakala, weza critiquer na bisote. Bande ko na ba congolais. To changer façon de vivre, façon de voir des choses. Ya wana le ba na émission na bolingo, na ba moko, na lisanga, ndembo na biso tombwama. Martin Fayulu Madidi, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi. Biso nyonso tout sanga lokola moto moko pomboka na biso etombwama tika te kimi ya kolonzambe e yingila na mabote na biso ndetukute mukoma lobi